Voilà, donc na pesi bino tout mbote bino ba oyo bozwi occasion ya kolanda ngai donc to partager na bino moment où vraiment na pesi bino ba mbote partout bisika bozali donc wana zomona de tout le temps le grand chroniqueur François Chimangologie donc voilà. Moi na Liège mon pandisango ya solo donc na pesi ba mbote na bino nyonso oyo bokota voilà ndenge bomoni à sujet na biso donc tozolobela kaka makambo eza koleka actuellement kati na communauté na biso surtout oyo etali biso na combat parce que ndenge tozomona kaka mbilinga ekoti na combat. Alors, il y a un biso ba oyo ndé na lobaka donc tozali ba voix ya ba sans voix to bima to tia makambo na place publique afin que to partager to zo ba conseil concernant makambo parce que makambo na communauté ce qui to betité to zo loba mo pembeni et ko arranger nango eloko moko te donc c'est na biso to beta yango afin que ba concerné ba oyo bazana bazosala ba makambo wana bayeba kotika et puis ba oyo nanu basali yango te bazwa déjà ba leçon donc sujet na biso donc tolobi ezali ba résistant combattant donc ba résistant ba combattant tozala ba modèle et non batuya milinga. Donc, tant que vous bengami combattant, tant que vous bengami résistant, donc, esengeli ozala na modèle moko ya kotambola et tamboli na yo ezala na façon moko donc ozala muto ya kotia des autres te donc yango wana sujet na biso oyo to débattre lelo numéro na ya WhatsApp na tchewana eza WhatsApp numéro zali 0032 497 37 33 64. Au lieu intervenir au Benga, donc osa la bienvenue, donc au Benga nayo, afin que vous puissiez aller kanishi nayo. Voilà donc sans plus tarder, au côté siko na vif ya sujet na biso donc kubanda déjà. Nene bomoni binomoko. Donc d'abord suite ya vidéo oyo et uti koleka o ningisi diaspora ya neko na biso mopandisango Gino Will. À partir des États-Unis, tout le monde a une vidéo, bien que la vidéo ça date 6 ans passés, mais tout le monde a une ndeko, on a une sala, il y a moi champier, donc il y a moi vidéo, on a une ingisi bateau. Bon, on a peine pour l'intervention de ndeko Gino Will concernant la vidéo, on a qu'il y a victime, à se justifier que ndeko wana moi si abala na ye akoma na famille na ye batu bachango po ba venger tout ça a meki ko luka ko se justifier donc Nathalie yango na bi non il faut na quand même to solo là sujet oyo donc on appelle simboté na Chantal Kachidi donc Chantal Kachidi donc François Chimanga ba mbote na bino. Voilà, donc, yangwana na olobaka abu ibandeko nanga. D'abord, tant aux oloba combattant, résistant, ma patriote, ndeka tozala awa. Il faut toye barake. Déjà, tant yo zo mi benga combattant, zo mi benga résistant, eza muto yo ozo telemela pouvoir songolo, pouvoir moko ozo sala mabe na mboka. Ngande na za boye naza résistant combattant donc au téléménaka pouvoir d'occupation oyo eza na mboka na biso Congo donc to téléménaka ba politicien to téléméla pe ba musicien na biso qui suite ya ba bizaleli na bango ya mabe ndenge ba se comportaka na tina na communauté na biso bazo détruire communauté to lobaka ngo biso tout alors résistant combattant tant que vous avez résistant combattant de il faut que ça la tout dans vie na yo aux la modèle donc biso toza le là
résistant combattant patriote tout ça le rôle à prédicateur ou tout le monde à pasteur. Donc c'est-à-dire que pasteur baté à batu balagisa batu nzela ya malam. Donc alors mutu azo lagisa mutu nzela. Alors mutuana yemoko il faut azala bien et tambolina ezala bien. Tout ça le rôle à prédicateur misusu congolais ba lobate bolanda makambo ngana zo loba. Mais bosala donc bino bosala oyo ngana na sala kan kukute oyo kuku bolanda ngote mais bino bolanda ka juste o ngana zo loba. Donc alors bande ko nanga tangu toza ba résistant biso oyo tozo reprocher biso oyo tozo taisa na mokili mabe oyo zo lega na mboka na biso. Alors boni kati na biso batuana ba ka kokuta biso susu na mabe. Boni kati na biso ba résistant ba ya suko kuta biso na makamba salité ni zitoti ko mona bien que ndeko koloba ça date mais ça y est ezaka ye to moni kuna na France to mona yo te ko leka ya ba ndeko Martin Sali tout ça to mona kiango to lobite ke donc to choli ba monter mais ça juste ba comportement moko o biso ba résistant to éviter parce que eloko nga azolinga to yeba yango parce que ba mingi baza ko se justifier. Voilà, oh non, tout ça, ils va faire privé. Non. Tant que vous télémi, la mboka, tu as un problème à Congo, ils sont fragile. Peuple congolais, peuple moko oyo, donc tout ça ma casse na politique. Peuple congolais, tout ça un peuple moko, tout ça na mérité. Tout ça peuple moko, tout ça fragile. Ce que bateau, ça peuple nzela, il faut pas ça la bateau moko bakoki. Il passe à battu mon truc aux yeux ya na yo tant aux ya au sala aux résistant au les gars la vidéo té à battu aux censé ya ko sala propre aux censé ya ko sala bien tant yo za résistant combattant au les gars la vidéo pour na au dénoncer yo zo dénoncer bazo violer ba maman na S mais yo mo tant aux la la mwana ya mukie siko yo ya ko dénoncer ba tout pour na attends le ba tia na place publique mais il fallait pour ça comportement na où tu t'étais so moni ko quitter makambo au sala ya moté. Soki ndeko moni ke oza prêté to moni ke o kokana makambo te o ya te parce tant yo tant makambo même biso tozolo baboy yo ozo telema pour no dénoncer makambo batu mo bazo sala ya mabe songolo yeba ke retour raison ne pas na yo mais so ba tie retour pas no yo le la pona parce que makambo tant yo so ba no dénoncer il faut ça la tout ozala bien passé na yo ozala bien présent na yo ozala bien futur na yo pesa la bien. Parce que mboka neto lobi ke pays na biso dans une situation mo toza un peuple moko fragile. Alors congolais aza muto yo ajijaka landelaka makamutu aza non fragile mais tant yo ozoya oza ko telemisa bato. Bon, soudain yo moko bazo kangana na mabe. Obi combien de bato obo tozo lembisa. Bande ko botala bino moko na début ya combat ne combien zalaka. Mais suite na ba comportement na biso moko ba résistant combattant oyo. Tout le monde a combat et comme qui végétarien. Tout le monde a totika ba musicien, ba betarate, alors ba tout ba les gars ba vidéo belé et ça la base il ba comment au monde net ba comment ba star. Ba musu ba comment au monde a comme au gay, a comment au monde net ndé ya zo lobela Congo na soka comme musique nani. Non. Surtout so dénoncer ba anti-valeur wana alors quatre na biso ba kuta pe ba comportement ya qui anti-valeur wana te. So quatre na biso ba kuta ba comportement ya qui anti-valeur wana ça ne sert à rien. Togoleka na biso ka lokola ndé ba congolais to linga to impressionner bato o sala no ba mona yo o sala kombo na yo so ba lobi kombo na ngai kombo na ngai puis donc ozo mona ezo sala na passe to na tali makambo yo et puis na linga na loba makambo depuis tant que bimaka ya makambo ya bandeko ya France ba Martin Sali mais na loba ka te mais to na yo tale na yo mona susu ko ego bima na bi mais non to na problème to moni ba bizaleli mingi. Parce que bandeko mingi oyo to kotika na komba oyo mingi tozo yango neti star mingi tozo yango neti sikoyo wana sali kombo aina bana kolinga ba momi basi bana kolanda ngai donc na mi mona lokola ngala ko mi vedette na ko mutu mona bala bana ko tana tali même ndeko ya vidéo oyo ndeko tanga yeko se justifier so ngai ndeko wana eloko ni akoye ko sala oye au sengi pardon na peuple parce que oh eza makambo eleka mais eza makambo mabe oyo sala eleka eza ya malamu te makambo eleka mais eza makambo mabe ya salite ya mbindo donc na mboka lokola ya bapoto
ba pays de droit oza dine to telema o te ya batu makam oyeba te omoni Congo oyo to matato kita Congo ego sikola mana oka Congo ego sikola mate pona mutu songolo mais mukolo ego koka ego sikola ma donc mutu mo pe aza important te ce qui sa yende a lobité te ndenge kaka le révérend passé Kofalo bagi soki biso to kokite même génération ya alors ba makambo yo na moni ndeko tanga leki ndeko tango leki soki ngayo o se justifier te o senga pardon o lo batte ko za victime nani mutu asala ki mambo eza yote eza yo mais tango sala ki ngo na moment sala ki ngo wala o se ko se comporter ndenge donc moi to bimi ndemo kala ba passer congolais to lo bandi baza ba vantier alors ba osko o ba sala ngo sko to mona te yango no mona nga lo bango ba congolais to zana surveiller ba congolais to zaka sexe congolais to lingi bakamba ba ki pasi mingi na Congo oyo yango zo mona mboka na so to teka mbana so mususu be ba makambo ba sala me bazala mo ki bo moto moko biso to lingi makambo ya donc so ko moni ba mingi bazo ya ay congolais leki ko kaka côté moko boyo ayebani ale ye komi pona ye alinga basi donc congolais to lingi makambo ya ki basi ke lingi biso mingi so ka oleka na net ba yebi yo mo na yo star basi tu ya yo parce que to bige moi faiblesse ba ndeko na biso basi moi si nyoto mukida za bon moi si mutu alegaka na public même tout le monde à l'église il suffit que mutu simba micro aba no sala modération on a basi tout église bandola ndai il suffit que mutu mo boya za la musicien za la songolo on a basi tout babandi ko landai mais yo ezate que siko lokola yo komo leka na ba net alors basi ba komo landa ali yo zo ka siko ba ndeko basi o banda ko linga ka bango banda ko sabise na bango mais non ndeko tangu video wana bache wana banda ko linga o bimina mwana 14 ans ndeko nanga ata utosa ozoba gezali victime mwana mukie mine so bakanga yo na époque mine yo za na prison yo le 6 ans c'est peine o ba opesa mutabimina mine za 6 ans plus de 6 ans eza mawa bandeko nga ba resista to mona souffre dans la France ko mona oh boso bino boso la lisa combat parce que to na tala ba mo bundi munene lo ba Martin Sali tala ne gaz ici là tala ne gaz ici là likolo ba makambo mo boyela biso ko makambo mais tant osa en public tant osa la combat comme il y a en public alors tant osa en public il faut faire très attention na comportement na yo. Donc il faut ça très attention na comportement na yo biso ba combattant. Ba combattant la visite des comme ce qui star ce qui na. Tozo bunda pona moka na biso za la malade. Tozo ya surtout ba gisela so mboka ba problème te. Nde na lobi totala tango kombe bandaka na débit wana combattant e bandaka na débit. Moto ezalaka mais suite lokola ba congolais toza na maladie ya ba séparation ya biteni bomoni kani na politique na monsieur zaka IDPS moko ekomi sur 7 IDPS sur 4 IDPS kombe za kaka moko omoni zo panza na bato katumbi ba ke kotoyo bato ya syndicat dokolo ba zongi kotoyo bato ya IDPS ba ke kotoyo bato ya pareko boye bato ya Barte Fayulu kotoyo congolais eza mawa pona biso ko panzana wana ko finga na ba problème elembi sa ba mingi loko ande na loba ke peuple congolais tozana très fragile tozana nous vraiment fragile alors loko toza fragile une fois tozo sala ba makambo moko boye e ya mabe tozo lembisa ba mingi yango na bo mona lelo même ata bo mona ngoso botali même kuna na ni na mboka soki ba police ba bengi marche so mona ke marche ezo simbate pour la nini suite ya ba bêtise ozomona moto aza leader d'opinion o tamusaka batu soki osali likambo moko ya mabe okomona likambo yo sali ya mabe e ko affecter batu elembisaka batu alors tant yo za modèle il faut ça là tout aux à l'esprit bande ko nanga ndo tozo tema bo toza ka ba esprit faible te pour na basi parce que congolais toza peuple moko ngala na imona toza très faible ko la basi na biso basi na mibali tout le monde a regardé tout le monde a nzoto kolingana oya na kombo moni bande ko na basi to yo kuti bande ko na basi na komba okozwa SRT
Et ça, rare, au monde à Congolais, à un camarade, moi, si ça, à l'inaï. Donc, nous avons le Congolais, nous avons y compris, ils sont combattre, résistant. Et ça passe sur mon Congolais, à ce que ça a négo, à la race, sergo, yoto, yebani, naïe, to coopérer, naïe, to souga, bon. Non, biso, qu'on a bon côté. Il faut goûter là. Biso, qu'on a bon côté. Il faut qu'on a moi, si naïe. Au moment où on pêcher au confiance, moi, ça pêcher au confiance, tu dis que bâti pas faible. Soit Dieu le rose a la possibilité, ça va moi, il faut obimana et kaka, pas monter mon équita. Mais biso va congolais to lenga. Yango eza ko affaiblir mboka na biso. Yango eza ko affaiblir combat na biso. Yango eza ko affaiblir biso. Yo ndeko yo ne na loba ndeko yo, autant yo sali vidéo, o sali ozobimana na mwasi. Ozo filmer, c'est-à-dire c'est-à-dire normalité. Parce que les gens qui ne connaissent pas les vidéos à bon sali. Au comme le ministre, aux appels ministres à la montée. Parce qu'il faut que les gens la politique, préparer ceux qui sont la politique, déjà bas âge. Pour assumer haute fonction à Mboka, il ça on a n'importe qui. Parce que mutu soka dans numba agozala ne politicien moya normal était na bureau na yaba na oderanchaka ba fi ta gozape ba mona caisse à l'état agoyi ba pona lo waza na molimo ya molingaka donc agozala vi wana kaka donc agozala msala ne bien te yango no ba mboko ba talaka déjà comportement ya mwana batalaka déjà no lenge mutu ngazali oyo bakoki konima un jour akamba bango. Alors ils appellent ndenge mo biso to sa ba combattant. Alors bakopesa yo confiance to ba mona pe bando kolo zala mutu mo no mais ça to zala muyibi mbamo ko bi combattant o bano le gars na vidéo bano expliquer ba. Alors au moment mona bato legisi onyono libo oyo kutu to moni vidéo oyo sala na mutu mona te. C'est-à-dire au sala ba bebele. Et puis, si on a montré sérieux, il fallait que les cas ne au Seigneur pardon. Bon, on y a intimidé, parce que nous avons Congo, nous avons Kanda. Parce que Congo, tout le monde sait que les gars, mais tu vas intimider. Oh, intimider là. Mutu a télémé biso kuna Congolais a danger o a venir lumbe. Moni mutu a télémé biso na mboka na zo défier biso azo boma zo sala mabe. O ya ko boma ende ye gangi. O ya ko boma kana me politique pa yende yake. Alors, koyate koyaka ba intimider ba biso mono so ko mige so mono kaka bakanda o cheba mandefu to banga onani. Est yonde ko yo so mono esprit. So to zui le to bi bon nde ba ni kwa sa. Yo esprit yo mto a elombe. Zuama oyo ndikila oyo o copy yango yo na kanambe boni ata bokufa o salango o tala ko te pota yuma o kokate bandi wa sinya kapona mboka na epona la sageze esprit asa gakakol a osimbelo ko na ye na kote wana ale to kende biso na komole to konga mama talo to tigara ko mona ga lokola soki o yo komi ke soko mona lokola komi nzambe moko boyo komi star o komi soki nani. Tout est permis, si on s'allume à bébé, on a aussi un pardon. Et nous, on peut s'en passer, bâtiment, si on s'allume à bébé, on a aussi justifié. Il y a aussi on les âmes à bébé, il y a qu'à pas bannico, c'est un pardon. On a aussi ma victime, victime des années. Victime des années, on a salé le côté, on a conseillé. Yo so sali di kamoso ben on a victime, est ma kamoso le bozo ye bango. Et maintenant, parce que ça sur le bâtiment sous beaucoup côté là. On a telle émission. Le rôle de l'isanga ya batu boye ko côté la pour prier ma bé. Déjà ndenge to so mona na mboka kuna batu bazo prier ma bé biso pe to komi anga so combattant sali kam. Na tala ku de mission mo ya ndeko mo combattant batunie bakamuka ma bé ba combattant o te za privé te. Awa to ye so to ye na combat to so benga to so ba mvuluzi to so ba na bilaka. Alors ce qui yo mo ko ndeko na so combattant sali ma bé photo sanctionner na yo. Parce que biso to lu ka changement. Toute cette génération où tu as changement, tu as changement dans bateau baza impureté. Tu as changement dans bateau baza bien. Ceux qui comme na sali mabe, il faut que loba. Ceux qui sali mabe faut loba. Il a peut-être que chef mo be na combat oyo. Ceux qui les gars banda vidéo ne ba biso na mona bo welela. On a la banda 15, on les banda 15 maintenant nous tala alongone kana manga sana ete. Donc ta danza zati. Mutu akobima veme lombe oyo mukola tolongola kana mbango sava. On a télémisa batu mais position zani. Azaka gati.
Et là, voilà, tout le monde, là, on congolais, to critica ba musicien, to pesa ba ngamba go ba ya poto te suite ya ba comportement ba alors biso pe photo ye ba se comporter. Makama ko bomba makambu ya ba B4 na biso zate. Ba oyo botika le boye ba rango. Nga suli muto sali mabe na yebi na ko dénoncer. To ye comment ki sentiment te ke to zala to zo dénoncer makamba konga le biso mo sikoyo to bana mamba buzoba awa to protéger rango. Non. To ko protéger buzoba te. So ko tele magana miso abatu zala propre. So yebi ko zamuta ba vanti. Oza muto ko mona présence nzota basité. Alors, vanda nanda on sala ba vidéo non la sala bana nayo. Koya oteya boyo oteya batu ko linga te oteya batu côté oteya te et le sala il changer na opelo moto mais banda côté changer na opelo moto. Bande konanga et loko to reprocher ba pasteur. Eza kat na biso mo. Et loko to reprocher ba musicien eza kat na biso mo. Toza ko bomba ba congolais toza trop hypocrite. Yanga bozo mona ka makamso so simba te trahison. Bo yo kanaka bo trahison toza bien te kat na biso foto banana no ko milongo la ba salité kat na biso ba congolais. To longo la ba salité to vivre na mutema na bolingo ya solo. Na to solo ngande ko mama to solo ne ka bo to ne kona robi ne kona mwasi ya bisinga utabite ozo mona basi mususu pe na bese exemple mo na bombi na no ba kombo wana ndeko mwasi boye alingaki mutu mo boye akomba omote yo za mukolo ngana bine ndeko nanga moni mwasi nde na lobaki ya na début émission mwasi soko za omo bimalo ko za star ko za public ko za lokola François Chimangoye bana olingi o déranger akolinga yo. Moi, je suis supporté à mon amour, à vedette à l'ingaya, alors, il y a des moutons en public, vous êtes vedette, au bimarami, soit battu, au bimarawana. Alors, il faut la discipline, moko. Bande comme ça, basi na Congo, souffrir trop. Suite na biso ba comportement, ande bande na ba mi bali. Toujours profiter na faiblesse, surtout na poto. Au moins, les moi, la mobilité, attirer la femme seule. Alors, yo le voilà, au légal à la net, à Yebio, à la pose à Solana, et ça, moi bien, yo profiter si on a yé. Alors, naï na d'imsin de quoi, n'a pas sa faute, pas bandego, basi on a té, et ça, yo. Bandego, c'est total à c'est net au monde na poto A. Yo solo ka ministre mo wa na poto boye bakangi ma vidéo mutakala ba ministre mo wa e ko zala nango mais ça me passe mais surtout ba nota la biso bana to bani ma vidéo ba mitakala o to ko mi dana combien de quantième vidéo bana to bani na ba bêtise makama malamu zala ati ezo yaka ba bêtise o kuna botoli moi c'est tel o wana wangani o wana saliso nini to saka bongo mais pour toi, la moko to vani na poto, biso ba résistant, ba na mvuluzi ba na bilaka, o to vani na poto. Total asko ba na ba politique na bango. Biso to mone na mboka o na vani na Belgique. Nju musu na total information na moni ministre l'éducation ba kangiye positif na ne ba fuli sa biso ba chauffeur. Obi ke ministre leki asenga pardon à peuple belge. Mais ceux congolais résistants, ceux qui politiciens, ah se justifie là. Tu es bien aussi pardon. Pas bien tout le monde a aussi pardon. Ils ont le roi Yuma, ils ont le roi Sugini. Asengi pardon. Bakangi ministre na biso moko mususo wa Joël Milke. Azala peka ministre enseignement l'année passée. Bakanga giye ba fraude mo boy tanga sala campagne na ye fraude amuta yibite boyo ka fraude bakanga ki bayo sala bantet ba moneke asali saki batu ya l'état a utilisé ki ba mona ba campagne na ye OK bata l'état ko sala mutu campagne ta soki moi de dame mo boye a utilisé ki ba mo ba sala ba campagne na ye na mo village mo boye a senga ba mo aide donc kaka ba interpeller maman a moneke ya sa propriété a démissionné. Biso pa na biso za bomote. Biso pa na biso to c'est ce qui s'arrête.
tosengaka pardon te baoyo bazokipe mboka kuna ministre Cheo Gitundu Mutakala, même pas excuse, même pas démission. Résistant combattant Mutakala, même pas excuse, même pas aloba non na vandi na nte justification obani victime obani koloba loba bano sale tozo gangela ba yo gangela ba ipo yo zana po sala batuni po sala batuni po o sala batuni po yo za nani nzambe sui nani non comportement ce que ça mabe neko c'est justifié tika. Donc, tous les gens qui sont tous les gens qui sont alors biso bateau tous teya biso bateau tous les catholiques faut tout ça les fort voilà tout ça propre tous à la catégorie tous les gens combattant mingi n'étant pas comme maman na ebia congolais tous les gars ça les moi 5 vidéos mon ba commoner kenda au moins là monsieur to benga wa hamba sute au moins au benga do okuta nini aye mi mona ya ami mona ne tisuki ah, ne t'a commis des nets mboka on sait quand on a bomi kana meye mutu donc déjà délivré mboka on y mutu tout ça là makila wana aza komi mona nzoka denga tala ndeko nanga c'est bozo bundo bozo sala likambo nanu bokomi nanu na victoire te bozo la prudent tout ça la prudent parce que tant yo sala wobi combien yo bokanga botel bisaba. Mais tant que quoi il s'appelle battu vendre tu vois tu le battu au télévisa battu nous sommes au télévisa battu 100 000 mais battu combien peut quoi ça ne l'obéli na yo na façon na yo oui bien sûr battu ce qu'on combien là sur battu au télévisa bango ici au quoi ça déjà go les gars tu au télévisa tu comme le go la battu mo ba comme ne si donc dans un battu donc yé kaka ndeko nanga mboka ngo so ipele le kamwami bongote tous en position de tous ça na combat tous en position tout le temps réfléchir tous en mawa ya pasi mboka na biso tous en mawa ba ndeko na biso ya basi ke bazo violer bango yo pe tu luka soute ko ya o filmer so ko to filmer na hotel ki na bongo pa o ça le filmer télé ki bongo mais so ya moto zui di kam vidéo ba moni zo so pe temps ozu pe na vidéo no zo temps zo filmer na yo c'est-à-dire quelque part pour ça mutu mo pe ma mutu pe moi ya pe normalité papa du tout ça la section ba zo filmer ba na nga po na ba ra tout normalité ba ça to ba na ba mvuluzi comportement na kimbanga osepela nango comportement na dini voulu zipena oyeke ozo sala rapport section no check caméra na yo ozo filmer est-ce ça normal est ça normal non to respecter bande ko na bisa parti ozo sala lo be bien à l'aise alors ta ba sa vidéo mo ba o tia moi c'est loko kuna na est yo publiango obezo peso kanda bon oyo sala ki ne peso kanda to nana zo kusa na bande ko na Congolais, tu changer mentalité. Et là, comment ça va na biso ba Congolais, tu changer mentalité na biso ba Congolais. Tout le monde a muzoba. Tout comme ba tout monde na ka tout monde ba peuple musu tout monde ba peuple ba ba tout monde so ko ça ba kam na bango yo ba nungu te. Ba kenda ba kam na bango na respect, na kimia. Et ça le voit biso te ka biloba mutu muso to monde prêt, mutu monde ka so ki l'idée so ki logo ni na ngo so ki nzoka ne mutu mo pe na sali pe logo mo ba sana eti. Bon bato bozo benga mutu so ngo mo za leader yo za leader o lo ba ngenga sala ngala lesa benga ma so ta so bato me bo ya so. Bozo mona. To ko biso na kini. To mona ba Félix Tshisekedi to wa benga image bato bo ya na ba mote. Ndebe kuma na poto so ba chebe mutu mo benga match ba oya na bango te to komika to mo zela ka biso nyoso na gisasa comité laïque de coordination na poto monsieur comité laïque de coordination c'est un comité laïque de coordination pour nous ma sukuna ba sango ba bengi biso pe to bengi ma pa wana go sa su match ba to ba bi suite ya bizale ya ba lelo lobby boy na poto na ligambo. Le nom au lobby, policier y était, lobby oye. Lobby boy était. Lobby congolais sans position.
bata ba sentiment nzoka mutu to so tanto mona ba France ezaki occupé au mona ke ba bazaki na objectif moko liloba moko na totanga ba iso au mona ba bazaka liloba moko objectif moko na ti biso te ce ka oyoki mutu nso alobi kuna loko lingana na ete congolais to sali biso to sabo soko bozali sanga mutu alobi likambo moko contraire ya ndezo kanisa automatiquement faut mutu ana ko menemi na mentalité na biso na pouvoir occupation na biso bato to benga ba résistance to kangola mboka to saka ndenge moko nena nazolobela bozolobela ndeko boyoka bato bazo soutenir mba mo bamono lo ennemi na bango bando fingayo nzoka ne bavanda to vanda ke to ba te eza mamba solo tango salaki mabe eleka yo ya tozo zela yo senga pardon mabe te eleki eza ka mabe bonza mala eza ka mabe senga pardon similaire ko ya la justification te ngai victime soki nini non 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 osali yango za yo ba oyo bozo linga ka boasi ya muningo botoli moi eza bien te soki likama bongo bimi yo yaka senga pardon ba ndeko na nga bolimbisanga et puis pe tozolo bateke toko makako senga ba pardon so zo tambola na komba oyo zo tambola za resistant bongise bonge et tambole na so moni ke tambole za bien te ndeko vanda côté parce que toi yo zo sala ngo zo bebisa de yo meka na bato baza kuna pouvoir en place bozo sala noka musama kokasate ka bango kuna bazo bebisa so yo pozo bebisa na diaspora c'est-à-dire bozo sala musala moko oso contribuer ne to benga to biso to lobara opposition d'accompagnement alors yo peut to sala mabia osa benga résistance d'accompagnement ya o kuna bozo sala eloko moko changement de mentalité bande kolanga to changer ba mentalité na biso ba congolais to profiter na faiblesse ya basité bande na biso basité parce que moi si tant mingo zali a bomona kaka omoni ndeko moi si femme seule tout ça il faut arocha litoi il faut oluwa kaka donc o s'abiser na ye il faut luka to profiter raté okomona pe ndeko no boye nde na lobaki biso ba congolais aka passe oza na mimo ba moi bozo aka ba mi kaka bosolo te biso bongo te ego simate faut goûter kaka na bo amitié biso pas na ça. OK non tant tozo luka Congo ya sika tozo linga Congo ya lobby alors il faut quatre na surtout depuis se dépouiller na biloko mabe to longwa quatre mabe biso to za ma modèle to za la tende na lobaki ba prédicateur oyoke azoloba makambo oyo mo asala amote non to za bato to zoloba pipe biso mo to zo vivant parce que bato ba kamba komongo za ka biso tant oza derrière les zoloba derrière ma politique c'est-à-dire oyebi makamba politique so ba pêche au poste ministériel mo gérer alors mais so yo za dignité peut-être nous sommes au sala mabe na pose na ba moyen te mais tant moi chicon et quota au moins on comment la base 30 tant lula o ka ozana no luli mais tant on commence comme ministre mo simba au moment na ba gérer ba million au comment la base 50 parce que 4 na yo oza ndumba oza kobise donc moment mutala ndumba kotinya kane kaka atika amote tout c'est un changement de mentalité. Et bah non, quatre na biso moko ça non nettoyage. Donc tout le monde non ba combattre ba mbuma mabe wana so yo mo yebo za mbuma mabe parce que inscription ya okoma combattre za la monter. Inscription okoma résister à la monter. Et ça la mutu tout congolais tout pour na lo bagaza de ça combattre zo bundela mboka za na parti za na problème. Alors so zo sentir que yo oza prêté vanda na no talaka na yo parce que ça la base musundo ko mona boy ça la kamama mine na kongo malinga olekana Alex Elongini. Mais si on ndimi oya wanu lekana Alex Elongini na yo alors zala prêt l'esprit na vie faut l'esprit mama baba patele que la biso na mutu tele kate faut l'esprit parce que pour na nzambe pa yoka lo sambo na biso mboka ne kangola masaka zo mona ka biso na mabe o mona pele mususu ndenge to mona na Bible
Bible comment que le peuple Israël a longwaki na Égypte pour na kende vers Cana à quoi ça la 40 jours. Mais pourquoi ça les 40 ans? C'est parce que Nzamba monaki une crédibilité aux allez 4 na bango à Nzamba prolonger souffrance na bango. Alors, et là on est Nzamba prolonger passe na bi souffrance na bisoa. Que Nzamba taibete so na tiki bano libération yesikoyo. Bah vous allez libérer na ba impidique, bah vous allez libérer na ba ventilier, na ba tout beba. Bah vous allez alors na bimisa na poisson, na tika na e maramango e oumela comme ça, bah te belé o ba ta mabe, bah robima. Parce que la Bible le baké, Jésus qui salobi atika ivré na blé et col ensemble. Mais ceux qui bayo ko kata bilanga avant oye ba ivré te oye ba blé te. Yama le mebo tika nanu. On dit combat tant que batiki. On va musu basala sur vidéo te a Canada. Dans ça la kasi Victor Yara lobi alemba. Pona ni ayela ka on enterrer mo ba mona ya loba mambalo. Ba musu mo ya ko ta mambalo kuta. Pona sala ka ko ma vedette le ngine ba na sala combo. Allez, awa na olinga basi. Nebu bu mesala busala awa. Alors le roi Makamongo c'est tardé. Au moins était à qui nous sommes à Kimia à Zongi. Nous sommes pour un modèle la biso congolais. Alors là nous sommes dans le bas congolais, tous en a positionné dans le bas, tous en a position. Tous en a été le lobby A, le lobby I. Tous solo là ils sont dans le négomo on a bêté dans la solo négola. Nabine, aux autres on a été un mot comme une esprit mon biso. Barisa combattre ma muso to résoudre to mi bata na tout ni ndeko na bibo est-ce que le lone to za pena boy a supposer ndeka to za na minicho kanambe alongo nani siko ko mapresa obi ndela beti mutu na binana ko mapresa nani obi to ndima nani tanga ko ndela ko répondre na kina le moni to za peuple mon ko passe to za la confiance en mutu te. Donc, mon tutu n'a pas eu un tout ça en diaspora. Un nouveau boto la nanga na ba obolana. Toi tu une question. Ce Kabila lomo siko nani siko oh biso to golo bato check président. To bituna. So lo bi mo sengo e bele ba ko ya te akaka kolabo. O lo ba o te akaka kolabo. O sala bo te. Il faut que tu bakango balisa kumbata makamu mingi o pe tozo vivre awa na poto boye bango bato yo tozo bunda na bango bitumba wana baza biso mona kaneti omoni Hippolyte kana mbana ayemo na bo mutu boye ata zoba mais si manaye ba docteur na ba docteur o bazo fanda ba pesa bazo monter ba stratégie o ba créer ba stratégie. Alors les cambuso que bimi photo luka to kanisaka to ya to sopa ni to lobite to pas confiance dans mon songa mais tant ka ba no se ka ge ba marche ka ba te bele ba fini mo sengwa ndenge na so ba kongola kolabo moni akati ba marche moni oh tangwa papa ngwana ngwanda baba tu Félix syndicat te tout ce que tu fais ça sur la leader ni na kin ni na diaspora donc bana nyoka position exacte mais pour tout ça de faire ça bon les gars bon ça ma vidéo yo pour tout ça on ça la vidéo na le tout au peut sinon position par bandimi comme na leader te mais bando kamo de o botu la batu basi o ça ma vidéo mi takala bon yo mo se disqualifié avant que tu vas simba yo bata na okana yo mais si mboka moto suka wapi mboka banti vale baleke belé to suka wapi na mboka oyo to suka wapi na Congo batu mitu ça bien to ya biso to libérer mboka mitu ebele boza na pe ba boza no ba vantier de boza wa libérer to suka wapi na mboka to vivre na hypocrisie. Tobi bing bazan so a vivre na so alors loba ba cheka tant mo kanya ke goya avine la ebele to sala mbo to moni kombe ba yiba ba che ba ko makelele kelela tant mbongo ya ba suka
siko mbo est-ce peuple ngo congolais na ye bakate nzambe na mitu na nzambe na sika nzamba zana a regretaka na pesa bato yo mabele kitoko me bato ngo bo moto kat na biso zala te to ça la bo moto te to ça ka bispi moko boye to pasaka kaka ambiance bati masanga to pasaka bongo ata to ba o mona mutazo loba ne bele wana tante ba pese mbongo aza koloba sa publicité na ye ba aye bana ndako finge bele même tout le monde a ça kuna bopoza fingi ba olenga wana fingi ye wana sima kana o mona lobi ye wana kuna na sima na tingi na biso ba o mona ape na poto akoloba ye lobi ye mo a contredire nyonso aloba tant lobi su ba o trahi azongeli lisusu eza mawa soki to changer te eza mawa ata bapesi biso mboka moboye tokwana kosenge tupe kaka ba même problème tant que to eza lokola nde tolobaka voiture eza ya kimbambala donc baloba ndeni donc voiture ezotambola nango eza normal te ya kimbambala bozo changer ka ba chauffeur mais voiture ngo banda kokufaka nango kaka olebo luka bo réparer na nos voitures comme bien ça la bien chauffeur a un problème te voiture ça la bien donc Congo situation Congo to senga ba tout ça la bien pas to longola lelo politique na mbeto longoli mais ce cas ba mentalité ka ba modèle ya ba combat ya ba to zalio ya ba mitwe pola auto ko tu wana to ko no senga tu va ka même problème namoni ndeko danga rebelle Zanzibar bonsoir ndeko rebelle dans Zanzibar rebelle Zanzibar ouais ba salutation na yo Olympika Ndevukila Monica Ndogia Myriam Mboko donc Lobiko Kimia voilà un peu suivi de Mambote. Alors, tout le cas, changement de mentalité. Tu veux changer de mentalité, tu attaques gouvernement d'occupation et l'ongoué. Tu vas se retrouver dans le même problème tant que l'homme congolais a changé. Tant que l'homme congolais a changé. Parce que même le problème est à Congo, ils allaient quand Kabila il faut système wana nyo sauter le mais système amazana système amazana yo petit ndingo osala mabe wana kasi yo posa système bino ba kasaka batea kaka muto azana poste ministériel ou azana pouvoir mais non mais yo pe oyo oza ko aspirer un jour oza pouvoir wana so ozo tambola bien te un jour ba tie yo na pouvoir wana mais ozalo ka ndenge mona bangosi yo aso ozande parce que mbongo pesa na kuisi tango omona mbongo o nga pas tika pouvoir te parce que so senga de pardon te mukolo pe mandat aussi le yo poko compliqué pour ça no pe ka ndengwana oza dictateur oza ogeye omikisaka te nzoka de ba policier a poto aba yebolo pardon ba policier a poto atomona ka ba yebi ko s'excuser so mutu zaka bozaka balolelo nde bozaka bo bimona kaka banda bino molekaka ba combattre bomi mona kaka alors mboka moto bondo ça se retrouver quand le même problème ya Congo les occupations mais ça pe na biso ba auto tikali to changer to ko sala ko kritika katumbi so ba tie yo pe na place ya katumbi o za pe ka mulibi ça ndenga congolais natina so za na to za la sérieuxté ba congolais to za natina so za na sérieuxté Christelle la boanga depuis ba loi na Christelle Boanga journaliste après si on mote quoi natika ba congolais tout ça sérieux te eloko makasi na vie ya mboka po tambola ba ndeko na ça tout ça sérieux na réfléchir ça ga na lem so mona boye na ba banque de to fanda ga no mono ye ozobimisa mbongo moto ozokotsa mbongo osala dépôt to ozobimisa ka ndenge ça la ozo retirer obike basi wana basala ka mbongo na akosala ko basoloka ba zero ngabona mutu na imagine so bakisika mobe ya sali eta ba zero ka ba ta ekeiti atie simambo zali na 10 so atie zero comme na 5 monsieur zali ba congolais na place wana ya wana ba banque ba zo ka biso te africain parce que ba yebi to ça sérieuxté
ça c'est to constaté oh résistant oh combattant oh pouvoir d'occupation tout ça sérieuxté tout ça sérieuxté tout ça la logique était que respecter la makambu bon tout ça bon tout ça l'esprit que nous yiba il faut un petit wana na lingaye il faut que ngata kala mso que ne marche bozo tambola na marche de tout tambola na ça la mine sans observation aujourd'hui ba mso bazo yeba Congo azotala bien otala ba masoka basi ndenge to lingana na tala na otala bitawe bo bitawe ba che ministre awo sasa ndeko sasa po esprit na ga wana matoko ni lingana wana ba yo esprit ne kindane wana esprit na yo tout ça sérieuxté biso tout ça sérieuxté ndé na lobia na ba surface to somba biloko ba aldi ba colorite ba deles ne to somba biloko wana bachaka biso ba kongole wa to sala wana okomona yo moko ba kimuyibe ba no salema po tout ça sérieuxté ndemo zo mona mboka la biso to za na confiance tout ça na confiance tout ça sans position occupation ndenge moko ndenge biso tu ndenge moko soki to ne dans le baron soki to changer mentalité na biso ba congolais za passe pa congolais yebi ko respecter engagement te biso to yeba ko respecter ba engagement te to ça ba ta confiance te so pese ka confiance faut s'abuser la confiance so boye ka bo sangani bo selo mo ye fa sala ka mabe eta na tire na biso yango mona ndena lobaki ba IDPS ko mebele n'importe pe ba combat et kabwani kala tozaka liboke moko mais lelo mona kiri intel abenga ba massa na ina ba pirier kiri intel abenga ba massa na ina ba pirier ki ezola kisake nenge na biso tanto bana yo zaka bon ta bata ezokoma bien ese tozoko ka suko sala ta marcha to la to lembi na biso tanto bato bana kili to temisa ba bongo biso to penser to temisa kini biso tout to lala to comprendre raté na lo bagelo ko moko même ata ba don subuta ba lo bagé diaspora nem te ko sauver kini diaspora ni ne sauver ki sasa zéro bobo sana diaspora ko distrait et sauver kini ba conseil e beta awa bon tout ça l'expérience mo jour mususu musicien mo so ayo beta to lo bakaka to lo belo côté bon mon a plein au salema plein vous parce que to comprendre na biso te et donc problème to na Congo to so comprendre na biso et lo valeur a moka o te ne ba boma ba tukuna muta saka na sushi na mote ko si tu mangatala na zo beta solution na et si siko tirelo est ba to réfléchir aussi si mangaza na mogwa Tobo sani fini. Mais tellement tous abattre émotion comme pour la koufa qui wana et voici a changer profil on a profil il est longue na malembe na pete allez oublier et continue à tirer oublie c'est fini nena le beto tika ka musicien to kende ko tia lumbe te to tika to ta annoncer des messages les cas ce message na bisi comment bon on a que l'autre a robeta ça la plein faut y aller peuple go ça mawa peuple ça mawa bandeko nanga to fa na moko na moko message na zo lancer bandeko nanga ça te que na zo finga na zo minimiser na ça pe comme lobela tout soit conscience à bon moto total la danger pas sur ça na mboka na biso bato ba na mboka na so na ba gana ba za ba malin ba travail aka ba créer aka ba situation so ba sale lo ko mo boye virus ba lancer le biso na diaspora biso le kwa to mona o sala analyse to ka nego ba SOP yo na analyse na lo yebate ndeka na lo ba abawa so iba lo bi le kanambe azati to ba lo bi le élection mo be mai za la bena donc mindele ba ya osali sa ba biso ba congolais bo sa bo bima bino to bo pona mutu moko nan to chana kizo ba zo mboka za kizo ba zo oyo boy de position exacte to kabwani to panzani to ça na mutu moko te o ya vanja sangisa congolais na diaspora sate to ça na congolais moko te o vanja sangisa ba congolais azala te
C'est bon, on a fait confiance. Même à ta ta résistance, bon, nous peut confiance à la mission pour moi l'anda à la yard mon on a commis danger. Au moins a pu boire qui est assis. Moussous a bimi bon nous l'anda ti on a moi comme moi voyez là moi 1000 moi 2000 moi 5000 aller à changer position. Allez. Tosuga wapi. Tosuga bande dans la situation bande on a ba l'anda ngai. Tosuga wapi na Congo. Tozo penser vraiment est-ce que tozo abena na mawa bena que tout à notre position mbo rezo kende wana. Au moins net position to comme na Congo. Ne ba tozo ba no ba bo tia elikia e tiko tozo zelani. Situation to na tozo zelani. To mo zelaka mindele ba katela suma kama. Na niveau to na tozo zelasu. Biso mo tozo cap. To yebi ne tozo ba to lo bateme. To yebi la biso que to perdre espoir. Libération to yebite na on salon pour la biso moko espoir les a sauté to monter la mindele nana obinga kana to monter la mindele 80 millions mweba o baboma batu batanga ya ndenge na ndenge ata mutu moko amona na raté na Congo o boko espérer nae est-ce bon mona oza mboka neza normal. Ata mutu moko amona na ratege o ko na bena bo andolo bake quand même so bo vandi boye total ata mutu mingi to mo diembela ka mo se mo se ngala na e cardinal na mo se ngala na cardinal ata pe na licha to sala mais eza na façon mo ba to sala na a sala eza politicien te aye ku to ko chaka apongo pona amoni ki na politique ngo do moyen te aye mais eza politicien te ba réunion ba mumsu msusu na kota kate eza moi limite na ye azo sala makambo. Mais ils allaient péter la place na ye. Et c'est na 80 millions à Montouté. Montouté ou à côté les m'avait mal à Congo beto va na toyo kakaye. À la sage. Ni na diaspora. Ni na Kinshasa. 80 millions de personnes m'ont totika lika boye. Tout ça là na biso. Totika lika. Israël écoute na Bible ala nenge total la to mona ke tangu nani Goliath a lancé qui bango défi mais tout le monde quand même David a bimagi mais biso David a ruta asata to fa na soka peuple to komi ka to sota na biso siko na moment to sota la ale bino mo yo misa ba vidéo na bino o ça c'est moi sinini al mususu to mona botoli moi ça etel wana al lobi to ebite so ni ne robima mususu mona bozo swana bozo fingana entre bino congolais to soso ou to za na posa to perdre mboka ngo ou to za na posa to récupérer mboka mais souci na biso posa na biso to za ke to récupérer mboka mais le to senga to miye banana to za peuple ni ngala biso so to za peuple mo boy faut to ça la be photo changer ngana changer yo changer afin que to sigo la Congo. Parce que kat na biso bola mozala te to lingana te kat na biso bolimozate. Kat na biso tribalisme va on a comme tribalisme zala kana ngo banda kala evanga mais hypocrisie to bombaka tout ça là na so kana tima kamobo. Tout ça na ba sentiment so ko kangama na parti politique na yo wana. Ndenge ka ko kangama ngo yo resista to ndenge combat ndenge olinga parti ata ba yebisio ndenge nini o changer na wote ndenge ka kongola linga l'église na ye wana ba dans so ba ka ba resista ba combattant so linga ka ata kutu rien peuple qui jale peuple ko kumisa to lingi ba culte d'adoration ya partout ko kumisa partout. Muntu soka sali mabe lokola to olingaka ye ko la biso o banete so lo belete eza loko inie ngande ko atie vidéo chino wina na ndaka e na sepilanda loba maintenant natale lo wana na regete sali na nga bien te ya ngana bina osa die na lo pana na ebite que na ko benga ni te me na expliquer place azali et se répéter te ale ka senga biso pardon atika mamba oyo osala ba dimanche na zo sala wana eti a intimider ba to aluba ganga so ga lo ba so ndeni o bangisa no mutu te. Mutu biso to bange na Congo aleka bomela biso politique kanana so osala nango te fananie makambo ba met pa biso ne to sa be ngape met ba biso to za ba met na Congo mutu tout mais vrai mettre o bomela biso politique kanana alors so osala nango te to tika
qui esprit à la vidéo. Quand tu es sur les choses, ça va vidéo, on a dit, voilà, on l'a tout le bas. Ça va tuer l'homme sur la kini, on l'a mambo, le ballon, yo pour le ballon. Mais tout ça, les premiers te condamnent la kini, ballon, yo, qui est qui sur le bas, on a le pas posé un poteau. Les bébés tous sont condamnés, c'est bien, bravo. Yo, si vous avez besoin, vous avez besoin de kini, le bas, peut-être. Mais pourquoi vous condamnez? Bible on to tanga lo to nga Bible minga lo bini elo ko lingi ba salote ko sala pe muninga te oh non ne ko menteli mo ekola c'est bien biso pona ko mona collabo ça bien to mona ka facilement mais yo za collabo te makambo to sala ya mabe wana oy komo bima ba poisa ya oy yo sko komo ni ba benga bango kuna za collabo yo sko ba benga résistance d'accompagnement ya occupation to bengo bongo. Je me suis dit parce que quatre nabiso, tout ça a bien été. Tout ça va hypocrisie, tout ça la magamou, vous allez magamou, c'est, toligi mama, c'est. La combat, toligi, c'est. Y'a un moment où on aussi maté. Même au moins dans ma vie, la famille, magamou, et si maté parce que tout ça a bien, tout le monde a magamou, c'est. Au moins le gars bon makombo ya ngoana. C'est. Bon tout ça là na battu kamou, mais ça na ba boulou, na ba plan na yemo ba bomba. Alors, ce que tu as dit, bongo. Na titi di gars ya uzaka ba comportement ya bomba makamu ya okendaka na CCC ba ndeko nanga to ko perdre de mboka. Mais ndé nazo ba souci na biso za to perdre de mboka na biso te. To récupérer mboka na biso. Mais pour to récupérer mboka ngo, ils ont c'est un changement de mentalité. To récupérer mboka dans le français na ote. Mais na lo bango la préférera. Moi ni mutuko na préférera mutu aza vivre na mutu aza honnête du cœur. Qui n'a monté à apparaître à ça le on la vidéo la n'a c'est pas bomi mutu mutu après on les vous émotion on les na ya pour bougi quand on les lui on a moyen au benga na ta famille wana auto les la no pe on ata moi 50 momo no tinda 50 pa na bino bon les la ni pour ba mo na o sala 50 000 vies yo pe lo ngino yeba kwa lobi kindumbe e comme e mata n'importe quoi. Totika ba jewana to o ba je to sala ba kundo sala ko mwana ya kosa le ka le kuta to sala wana ya mazo bo mabiso to ça ba pepe mo to sala le kuta to sala ba makamo mo mutu o mo la le ka simi papier azo lo ba makamba mboka bozo mo ne ti mutu mais en réalité kat na ye escroc ma to kosa to sala lo la yene muta yebi ko lo ba atala ma na tala video mama mo bo na tali babomi batu ma aussi azo la main oh na ta toujours sur vidéo azo sona na muto finga muto na yo muto lega na net Congo kaka yo muso legi sur na net wana finga su muninga ma bêtise na azo kosa na ndé bona to ça comme kosa to ça bien té quatre na biso to ça bien té tout changer intérieur na biso biso ba kongo tozo vivre ka mingi na elongi okata mutu msa zo kota mneta lingi kongo non ado kosa lukuta misala neza ya malamu te yango nde na lobaki libération zo ya te pona lukuta na biso ba hypocrite tozo sala tu mingi tozo ba hypocrite tozo bikosa wana ozo kosa ne tozo sala mneti ba mona mutu malamu ne tozo loba nzoka de fa mutu alors bande kunanga donc mwandambu o nazalaki nango aloba tina na biso ba résistant ba combattant na poko na lelo yango donc soki ba obo moniki na beti baku vraiment bo limbisa so na beti baku bo limbisa mais esinga to loba makabo passer ndenge na loba ndenge tozali mutu na mutu azala makambo nzambe achaya loba. Parce que là, nous sommes les qui n'ont une émission où il y a un camobo. Mais, avant de caboter, il y a un bicoloba, on a un lobby. Donc, on a lobby pendant 1 heure. On a payé toli, on a tout ça, résistant combattant. Parce que, là, on a résistant combattant, on a résistance, on a tina na côté. Donc, si on a congolais, tu as vu que le pays n'est pas allé occuper, tout ça, on a mboka na biso. Donc, biso tout.
donc inscription te que ya okoma résistant combattant ou ya okoma sur nani ezala te côté moto ya okoma o sa inscription na on sa l'inscription o sa inscription pas na donc biso tout to bengami pona ko yo bundela mboka so mais alors le roi to bengami pona bundela mboka la biso to bundela ngona bosolo to zo telemela pouvoir d'occupation kuna na mboka mais biso pe to zala bien to zala ka te ko zo le ko zo lo baba